Oui, bandeko basi na bandeko mibali katina kolo ngai wabino frère pasteur prophète Dodi Emmanuel na bengi bino pona milulu munene na célébration ya prière munene oyo to bengi nouvelle ligne dimanche le 12 de 15h à 18h. Bien-aimé, oyo nyonso kolanda message obisika nyonso yebisa wana pe yebisa wana. Deuxième mois eratakate ekenda sango emema ba priya Daniel yokela mobeli mawa mokangami mawa musumuki mawa oyo azana difficulté songolo mpakala boya Zamba koyokela bino mawa. C'est normal. To salela Yesu publicité. Ouais, to zali batu pona Yesu wana koyebisa bino ko Yesu kolo asalaka. Solo. Abikisaka akangolaka. Et salamaka une fois le mois. Donc les 12, rien qu'à ba problème. Ce n'est pas pour autant que ngai na prêche à prospérité miracle. Non, je prêche le salut, la résurrection et la vie éternelle. Menez à moi. Tout en étant sur la terre, voilà pourquoi Dieu nous donne semaine moko na moi bien-aimé. C'est dimanche le 12 et ça m'a quand j'insiste une fois le mois. Rien qu'à ba problème, qu'à ba problème ya ba blocage. Boy na boy, tozana sena moy. Muto wanga na yangote. Bible lobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ce qui lingomba esangi miracle, esangi ko trouver solution ya batu. Ezali sur lingomba te faux. Faux. To kolongo loba wana te. Wana ekomi association ya musique moko boy. E ba ta na musique. Si batu akenda ya mutuya. E boni lingomba siko ebi kisaka batu te. To ya kaka Yesu asalaki to te to yembi to te. Lingomba ya solo babeli babika bakangami bakangolama bakobota babota bakobala babala basumuki. Bakangola na masumu bakangami na ba malédiction basinga baliena ba chaîne katana wana nzambe. Des messages na yeko yebisa bino le 12 dimanche de 15h à 18h bokoyoka sango ya ba témoignage ya mitindo na mitindo parce que tozo célébrer prière ton nouvelle ligne na thème na yango sacrement et jugement. Bible lobi ke nzambe a délivré que bana Israël a délivré bango na jugement. D'un côté Dieu délivre, d'un autre côté Dieu juge. Ozali la kindoki et kozala juge et condamné. Ozala malade et kozala juge et condamné. Pas jugement et même kabatuna soukate, pas liberté provisoire. Donc jugement, na condamnation, na malédiction, na maladie, na lipabe, na kindoki, na misala ya munguna, na maloba mabeba lobela yo. Donc thème la nouvelle ligne dans le jugement. Dieu va nous délivrer par le jugement. Et toi, tu seras acquitté. Il juge, il condamne nos ennemis, c'est l'œuvre de l'ennemi, et d'un côté, on va acquitter. Donc, le problème, c'est que les autres senga et samba. Oui, cette semaine, Dieu est juge. Il va juger, il va condamner. À coup sûr. Talatina, tika nyonso nano. Nenga mutu moka loba na moka oyo si ton Dieu est mort et c'est le mien. Yaka o expérimente oyo kaba franchi. Na sango nyonso nenge so tambola ni ne le carré de makoyo kala musikate. Yaka o comprend. Donc thème Dieu va juger. Osomona et tozana sacrement. Vina yo efanda na sacramento et petouama. Mutoza na sacrement zamba yebi. On sacrement zamba yebi te parce que ça suit talatina sacrement et jugement c'est dimanche mais semaine déjà tozalia. Donc mardi dimanche même samedi surtout samedi ne musale ko salama et dimanche to pambwambi boye nzambe tata nzamba kolo Yesu a mona bino pambola bino amen. Nganga nzambe